qui sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et merci Nandenge Boyambi biso na kati ya ba salon na bino. Actuellement mikolo yo bozolanda presque na ba chaîne nyonso makambo yo ezoleka na ville na Kinshasa et surtout en ce qui concerne problème ya spoliation ya ba mapango tozoye baté makambo ezoki ezokene ndenge nini. Voilà pourquoi tozwaki idée to kamata to mika kosenga et pas ya yemoko mokonzi ya makambo wana a expliqué biso kama na lingala. Dernièrement tomonaki monsieur le ministre asalaki conférence de presse ezali kaka na mankomi ba je le connais monoko ba je le connais population ezali kutuna biso ministre alobini ah de Eliezer to bengi son excellence to bi est-ce kondima surtout mikolo yo na makambo loko eza mingi est-ce kondima kamwa ayamba biso tout ça émission na lingala de façon à ce que population eba li Cambodini eza comme la biso de les introduction moké. Merci beaucoup Papa Léon. Tu annonces qui na ba téléspectateurs et puis on a insisté qui na lobaki na bino que to koluka mwana mboka prof Robert Mwinga ministre o atali makambo oyo bato bako welela makambo mabele to lobaki kutuketika lika to lamuki boye to kuta basi bateki stade des martyrs palais du peuple na boulevard je ne sais pas triomphal to koka kobeta ni masolo pamba te o bazo beta na français ezaka ndenge to loba que to ebie loko ezo bomba oyo ba publicité ba bandi ko sali na ba France 24 ba RFI na mboka na biso to ebie ngote mais ba yimboka bazolo balingal lelo ministre andimi ndenge to lobaki que akondima ko yamba biso pamba te azamwana mboka a éclairer opinion na oyo tali makambo mabele na makambo mapango. Merci de Eliezer, monsieur le ministre, le professeur Bouinga, Bila Robert. Merci monsieur le ministre Lokola, aux huit simplicités à Yambabiso pendant tout éclairer la population yo balanda kayo mingi. Monsieur le ministre, bonne santé. Ça va, tous allez moi madame. D'accord. Excellence du Cameroun nezoleka, on va aller droit au but. Du Cameroun ni oyo ezoleka na site, oyebipe site ango puisque toza na mikande zaliawa o ezali na Kingabwa et sika ba mama maraîchère bazali plus de 2000 3000 o baza kolié la kuna to yeba ke sika wana ezali endroit moko ezali pana agriculture lelo to moni ba building et bandio mata. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe exactement yonde kolotera? Papa Molière Eliezer, merci mingi ndenge bozui makanisi ya koya kotala ngai na sengi bino excuse po toza na bureau na ngai te awa tozali na ba loko ya otobengi Commission nationale de la réforme foncière oyebi na programme ya gouvernement tozali kosala la réforme foncière po justement tosilisa makambo nyonso wana ya mabe mobulu esila mabele ezala esangisa biso ekabola biso te mabele ezala eloko epesa biso bomoi ezala eloko eboma biso te mabele pe ezala eloko oyo ekosala te tozala mwa bomengo tozala na mwa ba tokoki koloba ba richesse
et puis non pas que eki sabiso tozala toujours ba pauvre. Objectif na biso na réforme foncière ezali oyo wana kosilisa ba conflit ba mobulu makambo mabe ezali oyo ezali na Kingabwa ezali prototype ya oyo tobengi mafia foncière. Na Kingabwa tozali na Papa Mukonzo. Papa Mukonzo azali agent retraité, azwa pension na ministère ya affaires foncières. Tango l'État abimisi ye, papa alobi nayebaki makambo kuna, sikoyo au lieu te asalela makambo ayebaki na ndenge longobani, ye akomi kosala mabe bandi ndenge ayebi que en 1991 ndeko na ngai parce que nayebaka ye feu ministre Buketi Bukai tuna Papa Molière ba ministère nyonso esika leka mon côté à koloba na yo que Buketi Bukai azaki mutu mabe azalaki malhonnête te. Alors na koki kondimate ba bebisa lokumu na ye. Ministre Buketi Bukai a signé ba arrêté pour na ko créer ba parcelle na Kingabwa. Il y a 1 hectare. Parcelle nyonso ezali il y a 1 hectare. Papa Mukonzo azui arrêté wana. Na place il y a 1, il y a bakisi ba 0. Et comme 100. Ah, mi balé. Donc moko chaque arrêté est commis au lieu il y a 1 hectare et commis il y a 100 hectares. Mais Papa Molière les ministre tala code foncier yangoyo ce qui otangi na article 183 okomona que ministre akoki ko signer te arrêté to contrat na mabele o ezali na ville koleka superficie ya 50 hectares. Donc Buketi Bukai na mayele na ye akokaki ko signer arrêté il y a 100 hectares te na ville et a signé qui yango pété ezali mayele mabe ya ndeko Mukonzo si tango wana yo za mwana kisasa weyebi si bashino babandaki kuna kosala culture ya loso mais bachinois balongwe kuna parce que babi fertilité ya mabele ezoko kate kobimisa loso ndenge bango balingaki. Donc ezali mabele ezali prévu non pas pour bakende kotonga bandako mais pour na kosala bilanga ya ba mama maraîchère. Tango ye Papa Mukonzo asali mavwanga na ye wana bana Kingabwa bamoni que esika ba mama na bango basala kabilanga bato babandi koya ono nga na sombi lopango onga na sali boy babandi koloba te ekokate to kotika ngote mutu ya liboso atelemeli likambo ezali Gérard Mulupa Jekoko pona nini ti lelo kende okokuta mama na ye parmi ba maraîchers kuna. Donc abandi ko soanisa Papa Mukonzo asiliki akei na justice na TGI ya matete kofunda Jekoko abi azali kosala trouble de jouissance, c'est-à-dire azo kotika nga niete nga na sala misala nanga na mabele nanga. Mais nazana mikanda ya justice awa
nakopesa yo pe comme ça olakisa ntango akei na justice alobi baparcelle na ye numéro 9454 94 39 94 41 94 42 et 94 40 nakosa iso monsieur le ministre nakalisi croquis yango voilà na recherche comment biso tosali bon croquis mpe yango wana mais soki otali sikoyo jugement ntango ezobima jugement ebimi balobi oui to reconnaître que yo papa Mukonzo ozali propriétaire non pas il y a 5 parcelles jugement ebimi na parcelle mibale yango ba parcelle ba PCA ezali 14 574 toyebite ewuti wapi puisque na oyo ye moko akendeki kolobela na justice 14 574 ezali te donc tomituni déjà jugement yango eza ndenge nini ya mibale na jugement batangi article 143 ya code foncier mais soki atangaki yango ye juge alingaki amona que article 143 elobi contrat d'occupation ezala ekoki koleka durée ya 3 ans te mais ozali ko juger makambo na 2008 et mutu ayeli yo ba document ya 96 3 ans nano eleka te papa donc soki otangi article na yo malamu tina suka okoloba na yo no ba document na yo et la valeur mais enfin tu éviter ce qui ndengeni mais ba PCA droit de reconnaissance na parcelle mibale 94 42 yango awa oui na 14 574 oyo tozomona te soki ezali wa eza na croquis te donc déjà yo moko okoki kotala mobulu ndenge ekoteli wana juge azwi numéro ya 474 wapi et puis alobi article 143 elobi que contrat d'occupation 3 ans contrat d'occupation basali na 96 yo na 2008 bayeli yo contrat ya 96 okoloba te na article yo moko otangi pe okomi na jugement na yo que non ba contrat na yo eza sous valable te mais atako ba lobi na ye que toyebi sikoyo yo mokonzo topesi yo droit de propriété na ba parcelle mibale 5 te mibale 94 42 et 14 574 ye mikolo nyonso ngai 5 parcelles de 100 hectares mutu nyonso oyo akomona arrêté wana atako azali aveugle mais akomona ke ezali falsifié na place ya 1 tango babakisi ba 0 kokoma 100 et tout ça emonani na misu ouais. Sauf na TGI matin mais ye moko papa moko yende le 15 février 2013 akomeli premier ministre abina premier ministre yo sungangai parce que bazingi kosala insécurité na ba parcelle na ngai kanda na ye yango annexé na ba jugement oyo na wuti kotangela bino oyo ozomona ke makambo ezali bon premier ministre azongisi yabi ezali likambo o yebisa ministre oyo azali compétent c'est-à-dire ministre des affaires foncières apesi ngai copie ya mokanda wana nde nayebisi
ba collaborateur nanga non to sala mukanda bo sala langa rapport na tinda pa ya premier poyer ba dossier wana ezali ndengeni mukanda nanga yango le 13 mai 2013 na mukanda na yebisi premier ministre que Papa Mukonzo est un faussaire et que la justice s'est basée sur un faux pour donner des droits, ce qui n'est pas acceptable. Dans le lobby d'un premier ministre, il faut oyebisa ministre de l'Intérieur après sa meeting doit pas commissaire général et la police balongola ba policier batiaki wana batika ba mama maraîchère basala misala na bango ndenge basala. Premier ministre azwi mukanda oyo alobeli ngai ya solo ba policier il faut balongo wana ba mama maraîchère basala musala na bango na kimia. Quand même nelenge okata yo monsieur le ministre ba militaire wana saskoyo bati bango wana pona nini pona protection ya nini terrain wana vocation nango ezali nini ya kotoka bandako parce que tout le monde a gagné mon premier ministre à lobby ezali esika ya bilanga oyo boza ko kabola ba mapango bato bandu matisa ba building destination ya terrain wana mokonza sengi pana zo esika ngo monsieur le ministre objectif nini oyo wana bino bopesaka ba terrain pana basa nango likambo nini mais yango na lobby na yo Papa Molière que ministre a sali arrêté pour créer ba parcelle 5 parcelles au total 5 hectares ezali po bandako parce que atiki espace nyonso yo ya ba mama maraîchère habité kuna kosimba te on peut juste donner 5 hectares sur les 65 pour te basala bandako. Papa Mukonzo accueilli a sali mavwanga na ye et commis a falsifié et commis 500 hectares. Ça veut dire qu'il y a bon mobimba na ye ya ye 500 hectares atayomoko. Donc kingabo mobimba to lo baizali ya ye espace vide nyos ezali ezala barai ezala banan ya ye. Est-ce que tu as compris? Bon. Le quoi biso to yebi ke ezali pona ba mama maraîchère na mikanda na ngai na komeli na te copie pe pona ministre ya agriculture. Tango sikoyo totindi mukanda wana premier ministre azongi selibiso. Ngai na kamati mikanda na komeli sikoyo ba oyo nyonso bakoki ko zwa mibeko pona kobimisa ba policier na komeli ministre de l'Intérieur na komeli vice premier ministre ministre de la défense po balongola na ba militaire na ba policier bazali kuna bazonga parce que mosala na bango ezali te ko kende ko protéger ba spoliation ya terrain ya l'état mais bakei kuna pona ni bakei kuna parce que c'est ça que Papa Mukonzo a sengi et pas premier ministre. Va protéger. Tant qu'on a mis un jugement oyo. Basali ba réquisition d'informations, basali ba na poko na kotinda ba policier kuna. Il y a eu des problèmes. Parfois mobulu ekoti wana na masasi elela ki kuna. Masasi elela ki. Sikoyo honorable Léon Moulumba kulutu ya Jekoko amoni que ye moko kutu bakendeki bakanga ki ye kuna na ba policier babeti ye député s'il vous plaît akomeli premier ministre Abino
mobulu ezali kaka na Kinkabwa. Tala makambo ndenge ezali kole. Ye moko je pense a porté plainte contre ba policier pour la brutalité au basala qui pona. Qu'est-ce que nous avons fait? Trop bien, non? Mais le dossier est pas nabiso, c'est clair. Mokonzo n'est pas propriétaire de 100 hectares. Mais 500, parce 500, que il y a Abimisa 500, puisque chaque arrêté est comme il y a 100 hectares. Bon. Yo tuni siko yo pona nini banda ko ezali ekomi kobima wana. Tikana la kisayo. Voilà. Tala. Tanga, acte d'engagement. Atekeli 20 hectares na ba pharmacien. Papa me dit tala talo ezakuna na se. Na combien atekeli bango? Un paiement d'une somme. Oh! Dis là c'est dans le service. 810 000 dollars. 810 000 dollars américains. Voilà. Soit 2700 dollars US fois 300 pharmaciens. Voilà. Donc l'examen a BTR. Donc pourquoi parce que hier azui ata yomoko tous ala nano moi réflexion même hors y a pas document logique. Est-ce que ngai ministre des affaires foncières na koki kopesa yo papa Léon parcelle il y a 100 hectares pour tonga ndako ngoya ndenge nini o kotonga na 100 hectares ata awa tozali ou bien Grand Hôtel ou bien même ligne toujours ba building o ya minene. Est-ce que koki kozala ata na 10 hectares négatif? Voilà. Donc ce qui attaque la kaya solo que ça qui est 100 hectares, ça ne peut pas être pour l'habitat. Ça promoteur immobilier pour ça y est. Donc il y a quelqu'un qui peut-être ou nécessairement pour l'agriculture. Donc andeye mayele mabe abina zwa ba espace wana na banda ko sala ba morcellement kokata ba lopango et tout ça. Naza na rapport ya OPJ awa basali ba évaluation yango habitala ce que autant parce qu'il ateka ka ba parcelle autant sikoyo ayebi ke basi ba ateki au moins 300 parcelles ce qui combien tala ba mbongo ezali kuna combien 6 millions. Voilà, entre 3 millions et 6 millions de wana monsieur le ministre budget mobimba ministère nangai ce que tali na budget to koma kata kuna 6 millions te Elise. Bon sikoyo parce que naza koyo kono mbinga ye azako sala makambo pona ko favoriser ba Jekoko et tout ça na mokanda nanga moko okomona kombo ya Jekoko to ya Gérard Mulumbate. Pourquoi? Moi je me bats pour la récupération ya mabele ya l'État toti que la ba mama basala ezali te que nazui na botoli e pa mokonzi pour appeler ça Jekoko ou bien na botoli e pa ya mokonzo pour appeler ça non ezali mabele ya l'État ezali mabele sika ba mama basalaka ba activité na bango maraîchère il faut toti que la bango basala misala na bango. Donc nayoka ki baza koloba oh non ye aza kokotsa mobulu mute mutu mobulu na ya mayele mabe ezali mokonzo et na koki koloba banda konyoso wana je vais répéter on alobaki na point de presse. D'abord nazali ko senga na bande konyoso okoki kozala ministre okoki kozala député sénateur, au magistrat, au gradé de l'armée, général, général, colonel, tout ça, kokende
na Kingabwa te kozwa parcelle. Kopesa mbongo te parce que c'est de l'escroquerie. Mais ceux qui ont lobby que ngai lokola naza na bagalon ou bien lokola nga naza ministre na ke kaka na lobby na yo ndeko tokokutana mokolo yo commission de démolition tango tokoya na ba tracteur tokopanza nyonso. Donc nasengi na bandeko botika kokende kobebisa mbongo na kosomba ba parcelle et pas ya Mukonzo. Namonaka parfois basali neti carte côté à machine et tout ça et on écrit ça c'est concession Mukonzo. Il n'y a pas de concession Mukonzo. Concession Mukonzo ezalakate. Ça n'existe pas. Azali faussaire place naye malgré âge naye, je regrette vraiment. Mais place naye ezali na makala. Eliezer. Merci beaucoup. Tovandi, question-réponse. Oui, oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Ngai nalobaki parce que namona okita na lingwala bana lingwala basepela. Mais naza na moi inquiétude moké. Mwana mboka Robert Mbwinga, ministre ya Affaires foncières. Lelo nazali komitu na même temps ozoloba. Yo ministre de tutelle aux décision après vérification à bas service au kuti que papa Mukonzo aza fosseur alingi ayiba mabele ya l'état au komeli premier ministre Mokonzi na yo direct ye pa lobi que azonga kaka ipai inayo na sima au komeli ba collègue na yo o bokotaka na conseil de ministre ministre de l'Intérieur, ou azali kotala la police ezali ko dépendre na ye, ministre de la justice, oyo azali kotala makambo ya banzuzi, bien que ba oba kemeji ko kata to ebite sur base ya loi nini parce que Mokonzi azana bokonzi kaka oyo mibeko ezali ko pesa ye. Okomeli même vice premier ministre oyo azali kotala makambo ya mampinga. Mais quel que soit ça, et loko moko te ezali ko salima sur terrain. Alors que balobaka toujours que la force reste à la loi. Nini ezali kosala kelelo. Papa Mukonzo o azalaki ne fisc agent ya secteur ya ministère na yo retraité ya secteur 1. À faire face na bino nyonso matata zawa yo zawa na ba ministre ba mama wivini umba bino nyonso tout donc azo bunda na bino. Nini ezo salemake boko kate ya mibale ngana komi ko banga parce que to viva sen moko nata ya ministre Luzolo Bambi na ebite so ki mama wivi na zo banga na terrain oyo ya Kitambo hôpital ya Kitambo aya kuna baninga lisase lekaye na lito ya zonga na mutu kambango yango na baniko kanisa que ministre oyo ministre Robert Mbwinga na ba décision oyo azo tenir na likambo que ba vivre yango ou bien yango mutu ezo sala que maman ministre ya justice akoka kobanga na nyina na yeba place wana parce que na bité point ni nazana ngo ya ko faire face à tout un gouvernement en commençant par le premier ministre Tina Mutuasuka. Très bien. Non, je ne crois pas que Zali il fait face. La preuve c'est que tango amoni bana Kingabwa na bilingwa la pour rappeler makambo terrain ya PLZ. Tango amoni que bana Kingabwa batomboki kasalini akomeli mukanda pas premier ministre yaka sungangai. N'est-ce pas? Donc ayebi que muto akoki ko sungaye ezate parce que 2 3 policiers ou 4 policiers bazali wana non. Je sais que ceux qui Hollanda qui mikolo elekaki communiquer moko eleki na radio pe na télévision ezali Général Kasso porte-parole et armée de Mutozaki Kotak bapekisi ezala ba gradé ba haut gradé za base c'est gérer sous na makambo etali ba conflit foncier. Mais c'est vrai que dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. N'est-ce pas?
Quand je parle de la mafia foncière, au Kokuta Kuna Banane, Bajan Nabiso Bazali, avocat Bazali, magistrat na juge Bazali, généraux, colonel et tout ça, il y a armée, il y a police Bazali. Alors, ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, qu'il faut que Papa Mukonzo croit qu'à cause d'eux, grâce à eux plutôt, rien ne va arriver. Non, non. Nous attendons. L'arrêté va être signé, l'arrêté de démolition, ça sera signé par le gouverneur de la ville, Ndeko André Kimbuta, et la commission passera. On nous a dit la même chose dans le cimetière de Kinsuka. Ah, boke barabino, parce que Zali bato, Bakingane ne bazali kuna. Mokoli boso toke, effectivement, ça c'est pas elle est là qui, hein. Babeti massa c'est pour na kobangi. Tozongi. Tobi, bon, maintenant, on va voir. On prend, na bato ya justice militaire et tout ça, bon, ok. Na oya procureur général de la République. Donc, Bissonios, vous encadrez la commission. Mokoloana, tout le monde qui est mon côté à télé, on a tout rasé. C'est ça qui va se faire aussi na Kingabwa. Moi, je sais, je connais, et à la vice-premier ministre Louba, et à la ministre Mouyez, où ils viennent d'ailleurs, on l'appelle même dame de fer, la ministre de la Justice. Donc ne vous en faites pas, ça va se faire. Personne ne nous résistera. Monsieur le ministre, bon, on a tellement convaincu pour le simple fait que tout le monde a dit que tout le monde a dit terrain GB. Et ça qui peut gagner une spoliation et qu'on sort, les chiens à bois, la caravane passe. Ou comment la caravane à bois et les chiens passent. Donc on dit que terrain à GB, bah pikaki. Pe oyebi bato yo ba piqué o ba building eza molai kuna tile lo yo bazali wana. To yo kamataka ka ngambo pe lisusu derrière cours d'ordre militaire. Ouais. Kuna ndezalaki ba militaire na ba militaire. Eza au continuer. Est-ce que aujourd'hui on a dit que tant sous ça ko prêcher dans les déserts il y a mwana batwaza kondima dikambo wana te monsieur le ministre. Non. Par exemple, au PSI, ils ont la quartier GB, ils ont la Obosani météo et tout ça. Le quoi dans le bac. Zamba météo. Voilà, Zamba météo. Le quoi dans le bac. Et ça, Biloko et Bandaki déjà depuis la Deuxième République. N'a pas ça qui est explication. GB, oui, GB et Bandaki Ndegeni. Babi Nabiso, Nani, Taman. Millionnaire israélien, Azoya Kosala, usine pharmaceutique. C'est d'ailleurs, les bâtiments sont là. Nde, Mbala Liboso, Baye, Bakati, Banzete et tout pour la. Voilà. Mais yo, yebi. Ndenge Tozalaka, Congolais. Hein? Voisin na yo, dans Assur. J'ai là, avenir Ezaliawa. Mais tant que côté à la gauche, à droite, oh, Nabi Misanga Lupango moi, hein, nous à 2 mètres, 3 mètres. Donc des comportements irresponsables. C'est ce qui se passe. Au côté de la comboté, mais au Yébi, Zamba météo, puisque Balobela qui est en même la conférence nationale souveraine, au Yébi Nani à Bandaka Kuna. Bon. Très souvent, ceux qui ont tobengi bato ya likolo babandi. Biso tozana seto biso peto kende na biso. Monsieur le ministre, Nazalia wa namoni mukanda oyo komela ki bakonziwa na nyonso. Résolution du conflit. Eu égard à tout ce qui précède et par souci de mettre définitivement un terme à ce conflit, j'ai procédé de la manière suivante. J'ai écrit concomitamment à son excellence monsieur le vice-premier ministre au saisir presque ma consignation, ministre de la Défense et des anciens combattants, aux collègues ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, pour obtenir le départ des policiers et militaires du site de Kingabwa. Ainsi, les mamans maraîchères pourront avoir une jouissance paisible.
Je me suis adressé à mon collègue ministre de la Justice et des Droits Humains en vue de solliciter l'attrait en justice de M. Mukonzo pour faux et usage de faux. C'est signé le 21 juin 2014, professeur Bouinga Bila Robert. Mais comme on a, monsieur le ministre, le 1er juillet 2014, Premier ministre à répondre à monsieur le ministre des Affaires foncières à Kinshasa Ngombe, accusé de réception, demande de retrait des policiers et des militaires du site agricole de Kingabwa. J'accuse votre bonne réception en rapport avec l'objet identifié en marge. Il faisait ensuite, ça c'est Matata Pognon Mampon, Premier ministre de son État, mon congénayo, Nakata gouvernement, j'approuve votre demande concernant les retraits des policiers et militaires du site agricole Kingabwa, ainsi que la démolition des constructions érigées sur ce site. Donc même le Premier ministre a reconnaître qu'ils allaient site agricole. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération, Matata Pognon Mampon. Oyo Tozali, 3 mois après que yo komela kiye. Tisika sikoyo, mankomina bino wana, monsieur le ministre. Ba mikando boza ko signer. Est-ce que c'est sous une valeur? Oui. Puisque apparemment, ministre a approuvé yo, a pésu au fait vert, au combien n'a pas dit wana nyoso. Mais tout monde a baba qui dit ba et le moko et ça pour les cater. Non, mais est-ce que va couvertir wana toyebi ango, monsieur le ministre, va couvertir wana. Il y a un ministre, il y a un parapluie, il y a un généraux. Bon, ils ont autant raté. Est-ce qu'il y a un des banques, ça a été professeur Brink? Non. Il doit entamer la procédure. Mais l'État ne peut pas être comme papa, le quoi, moi, na sali, ma bé, allez. Pas. Non. Il y a des procédures, il y a des préalables à respecter. Donc ne vous en faites pas. Le vice-premier ministre de la Défense ne peut pas se dire Général Etumba, Kangelanga, Bawoyo Basalikuna. Non, il va demander d'abord, faites-moi une enquête. Identifiez-moi les gens qui sont là. Pour qu'on puisse. Parce qu'on ne va pas punir, comment je vais dire, collectivement. On va dire, bon, les militaires de. Non, il faut qu'on les identifie. Il faut que... Donc il y a des rapports qui doivent être faits et pas il y a Moutuna Moutou. La ministre de la Justice, c'est la même chose. Si je vous ai lu, il y a 6 millions dans la question, et j'allais au pays, Batindi, à ça l'enquête. Donc on est en train de, qu'on documenter dossier. Pour tant que dans la justice, c'est ça la tête que mais ils n'ont aucune preuve et tout ça. Voilà ce qui est en train de se faire. Donc ce n'est pas que ah non, tozali ko banga pona ko agir, non. Mutu na mutu azali ko sala ndenge et koki na responsabilité na ye poté. Tango ministre de l'Intérieur, il ne suffit pas de retirer les policiers, il faut sanctionner. Donc, égalité que Bokei, comme ça, allez, on prend les... C'est pas comme ça. Donc, laissez faire les différentes investigations et Zaliko Salema, et demain, les décisions vont tomber dans le sens où tous les là, les policiers, on les traduit en justice parce que Basali Mabé. Policier ndenge moko ye moko mokonzi na bango papa Bukonzo ba memaye na justice tokende kuna ba condamné ye. On ne va pas les prendre, on les jette en prison pour le plaisir de les jeter en prison. On doit avoir décision, il y a justice et qui ça effectivement que asali faux usage de faux et que les allées infraction pénale punissable boy ti ba memi. Donc, les Kambako Bangate, les Kambako respecter la procédure, la compétence et la donc, ma prof, mais nazomona kezali Kambako Banga Pambate, ceux qui ont la sécurité, mais vous allez sécuriser Batuna Kingabwa. Tant que procédure na bino ana auto éviter mon colonie Kosuka, bon, décision il y a André Kimbuta yango gouverneur de la ville to éviter ceux qui koya comme colonie. Ce qui t'otangi, mokolo babetaka honorable Léon Moulumba, Tilelo, c'est plus d'une année. N'habitez ceux qui procédent combien de mandats? Non. Oyo Zakoloba,
wana ezali procédure ya justice ye moko honorable yo mulumba akendeki na justice wana etali ni gouvernement ni ministre des affaires foncières non. Monsieur le ministre nazo sala référence pona kotalisa yo mulai nazo katikati ya makambo yango ya toze la procédure ici là na éviter na kati ya procédure ici là wana batu bazo continuer ko croire que oyo ba meki même premier ministre a commis batu bazo longwate donc asa quand même mutu makasi insécurité na ya batu wana mutu ake akotisi mbongo na ye ba melie mbongo parce que ça traîne de deux ba militaire wana bozoluka ko identifier to éviter soki il faut to lukela bino ba jumelle to ba microscope lelo bazo bomma bazo beta masasi na kingabwa na butu na moi ba mama bazana insécurité ngalobi na kitaki kuna komona mama moko alobi papa ngana koloba te sinon na butu bakoya ko bomma ngai population oyo bino gouvernement vous allez censé ko protéger contre insécurité contre escroquerie contre makambo belé bazana insécurité depuis plusieurs années mais bino procédure na bino zo soukate qu'est-ce qui se cache soit bolo baka que boko quitter comme ça tous la peut-être le gouvernement oyo ko ya simana bino et koka kosala musala. C'est très bien, merci beaucoup. Dans tous les cas moi je suis en tant que ministre dossier ya Mukonzo na bino ba arrêté oyo ya ko utiliser na 91 banda 91 boyoka mutu a contester yango mutu a liboso gouvernement ya liboso a déclaré yango faux ezali oyo ya Matata Ponyo oyo nyoso baleka wana parce que oyo bozo zela baya nano to mona nano te na gouvernement nani tangela nga oyo mona nano te na gouvernement bango bazalaki wana basalaki eloko moko te de 91 ba jugement oyo ozo nazo tangela yo awa eza ba jugement ya 2008 nous sommes en 2014 n'est-ce pas et nous on a pris ces dossiers 2013 c'est-à-dire combien d'années depuis que banda mais oyo nyoso balekaki liboso na biso oyo mutu atombola mwa musapi alobake no Mukonzo azali faussaire non il faut reconnaître oyo biso tozosala depuis tolobi bongo bandeko ozoloba insécurité batu baza bakomela bango mbongo eza buzoba na bango parce que depuis kala nalobaka kokende kopesa mbongo na yo te parce que ezali lotissement te oyo Mukonzo azali faussaire ndenge moko nalobaka kokende kopesa mbongo na yo te na chef coutumier parce que chef coutumier aza propriétaire ya mabele te ndenge nalobaka kokende kopesa mbongo na yo te na bourgmestre ou bien chef de quartier parce que bango te bato bakoki kopesa yo mabele mais soki yo mayele leki yo po toloba te buzoba obi o makambo bwinga ezali koloba wana ezali mpo na ye moko yo ke bameli yo mbongo eza buzoba na yo. Monsieur le ministre, voilà, au côté penza, pendant ba téléspectateurs na ngai o ba maman maraîchère, denga les choses nous puis c'est pas question on les a makasi mais na monia on a tinga beaucoup moko au lobby aux sala réforme. Il y a code foncier. Il y a secteur na biso nyonso na code ezali na kati mais makambo ebele to kosala na kati ya réforme wana. Monsieur le ministre, comment on a dit que les canabino bateau boza, Tokyo, le best Tokyo, bagiboza pour favoriser les Cambouana. Vous prenez un individu. Aïe kaka na ba mapapo ya batawa na bengi makambo likingai. Aleki na ba service asali ba mikanda ya solo na lokuta. Il se retrouve propriétaire terrien. Oyakyo Kamata abando teka pour 6 millions de dollars. Nani aza ko favoriser Likambouana et puis on mettra fin Mukolonini na Likambango puisque soit dit entre parenthèses d'excellence ngai moko baliaki ngai mbonga na chanik na pesa ki chef coutumier aminga ambongo na lobaki loyo ekei na mai mais na lobaki même likambo ya Élysée yo mutu zali ko douter ono nazomona boy chanik sindenge moko ata yo moko en plein centre ya ville ba industrie ezali wana ba
yo okende koloba no eza mabele ya bakoko non namonaki nalobaki monsieur le ministre namonaki bagénéraux bazalaki misato nga mpe na boulette nakende pembe na général mais bobengani ngai nabwaki mai mbongo na mai epa bachef coutumier excellence monsieur le ministre. Oui, mais justement il faut pas kolanda hein, parce que le quoi namoni général ou bien quoi namoni ministre non tuna d'abord ce qui moyen ezali otuni na circonscription foncière net na Shanik kuna tuna na Lukunga papa boni situation ya mingi babenga kanga excellence toyoki ke na ngambo boye ipare bazoteka mabele tout ça na bitika na yebisaka tozali kosala ba réserve foncière ndenge mokonzi mboka asengaki biso etango tokosilisa on va publier voilà nakoki koloba na yo premier site tokobongisa po na réserve foncière esika soki makoki nyonso masalemi esika tokobanda kopesa autorisation po batonga bandako mais même bandako ngo bakotonga ekozala sute lokwa lelo yo ozali awa otongi ndako parce que parcelle na yo eza monene na biso j'ai pas besoin na salle à étage 4, 5 chambres, ma salle de bain, tout ça, au tiki moi jardin na yo, na piscine, tout ça. Voisin na yo aye pembeni yepe azana parcelle monene mais alobi ngai po ba yeba kenazana mbongo ate étage 5 6. Tango yo okena douche, ye na likolo kuna za kotala yo. Il viole ton intimité. Eh bien mokonzi alobi na biso makambo wana esila. Lobby tango tokopesa ba réserve foncière. Tobi ba quartier ezali boye boye boye. Même ndenge ya kotongela bandako toko définir. Et que ça la soute que yo moko oyo kanisi oyo lingi oye ko sala. Non. Ce qui te lobi na yo que quartier awa okoki ko matalikolo te o meki ko sala étage to buki. Mais monsieur le ministre, vous avez laquelle vous avez l'étage ou bien des naïfs? Mais tokoloba dès le départ que awa okoki ko matalikolo te. Awa okoki komata likolo meti niveau ya mibale ou tout ça. On va le dire avant de pouvoir couper sa autorisation que si ko bobandi ko sala misala ya bandako, nous allons dire quartier yo esika ozali tala ba norme urbanistique et lobby boyo okotonga ndako na yo okosuka na niveau moko. Soki omeki kotonga ya mibale tobuki. Monsieur le ministre, tout le monde a abusé na patience na yote na racine de coaliser. Une question, une question, toi abuser de la patience à son excellence. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais comme ça, aux autres tomboka parce que on s'est retrouvé dans le Kambango. Yo ceux qui ont télémi le col na partage et yo zala quitter yango aux autres tomboka. Bon, partage yango basala yango. Au Monica, ma commission. Non, là, mais partage en gros, combien de parcelles? Est-ce que j'ai ma part là-bas? Le cola, Nenge Balobine appelle Z, on se retrouve à quitter. Ngana Yokaki, avocat, Azobeta à côté, et Yom Toteka, Nalobi, mais Toteka, Yoko Buka, les sous pour la ligne. Voilà, tout ça qu'on a été. Non, Balobiso qui. Sincèrement, je pense qu'il faut aussi se dire. Que ceux qui ont lingi mboka na biso kende liboso, il y a des comportements que nous devons avoir, n'est-ce pas? Tango mokonzi azoloba qu'on a besoin d'une révolution morale. C'est parce que justement, il y a des comportements yaboye qu'il faut bannir. Na me retrouver par rapport à quoi? D'accord. Ndako nanga ezate. Okende na chela ndako nanga ezali. Okende na boma ndako nanga ezali. Okende na mwanda ndako nanga ezali. Awa na kisasa na vandi pa nanga moko. Alors me retrouver c'est-à-dire quoi? Me retrouver c'est-à-dire quoi? Ba pesa ngaba parcelle pona sa nangoni. O ba kisetse. Bon ba tonda ga mapango. Non. Justement, c'est tout cela que nous devons enlever de nos têtes. Pourquoi? Mwana na ngai akotanga classe, akosisa classe, akozwa mosala, yepe na makasi na ye akozwa le pango na ye akotonga penda ko na ye. Merci beaucoup. Question à Souka Oba Pessinga.
Monsieur le et puis ministre, batu nanano partout si kanyo so bayoka kake akuna bazako sala boy batu nanano mokolonini bayoka ke mbwinga zuba parcelle. Voilà. Monsieur le ministre, au lobby, papa Mokonzo place naïza na makala kotambola te, on va faire ça, on va démolir, d'accord. Mais toi qui place au lobby libajan et à secteur na yote, Si parce que mingi na bandela ki koloba eleze tika na kate na loba kiawa mafia foncière ezali na bajan na biso na kate. Donc je ne dis pas que oh ya biso ce sont des anges. Mais voici ce que je vais te dire. En tant que ministre, j'ai le droit de la sanction administrative. Hein? Ouais. Tuna, puisque Kingabwa et Zalina, circonscription foncière ya Moamba. Nani aza siko yukuna? Oyo azala kiwana aza wapi? Kitoko, monsieur le ministre, maintenant, je vais, non, tika na silisa. Ce qui otangi awa, na code foncier. Et ce sont des choses, il faut tout changer. Responsabilité pénale et zalité pour n'abajan. Et c'est très grave parce que balobi awa, les fautes du conservateur sont de la responsabilité de l'État. C'est des choses que nous ne pouvons pas continuer de maintenir. N'est-ce pas? Mais, ce qui est par exemple, agent des affaires foncières, au sali infraction pénale, faux ou bien le koboui. Tout le monde en justice, pas comme Matayo. Mais Ngaï, en tant que ministre des Affaires foncières, sanctionne Ngaï et Zali administrative. Qu'on suspendre yo, ce qu'il faut est Zali très grave. Malheureusement, tout ce que je peux faire, après avoir suspendu, n'atteint dossier et pas ministre de la fonction publique. Ce que vous allez na grade yassé, hier, qu'on soit arrêté pour n'a révoqué yo. Ce que vous allez na grade à l'icolo, il faut tout cinq ordonnances au président de la République pour balongolayo na fonction publique. Voilà, ndé yango parce que tous autres là na ba makambo belé heureusement le biango ba jamais ba conservateur bango ba kolo désordre wana bazotia bazo melaka batu ba mbongo o batindaki ba oyo batindaki ba oyo mais tozo soki ça awa lelo soki Robert Mbwinga obimi na ministère oyo otiki bande kona yo ba place boni na ba conservateur na ba jamais bande konanga c'est-à-dire quoi nani azalinde konanga te bande konanga banankasi na bana. Mais c'est parce que vous invitez que la fonction publique, ce n'est pas le ministre qui engage. Mais il y recommande. C'est engagé par la fonction publique et nous trouvons les effectifs que nous trouvons sur place. Mais il y recommande parce que tu as quand même que le ministre des Affaires foncières. Oui. Aux 8 mois, si nous avons recommandé, pas ministre, peut-être il y a justice. Au travail, il y a pas de patine. Oui, au Zolo, Makambo, il y a deuxième république. Est-ce que Zali peut continuer ce coup? Non, monsieur le ministre, la question comment Mouké Kaka, na zone kaka niveau yassé, na kiti penza nassé. En ce qui concerne problème, par exemple, il y a un certificat d'enregistrement. Les Camerounais ont le mingi. Au mingi, mais il y a un certificat d'enregistrement. Là, on a eu un bongo. Si vous avez 600. Mais quoi, ça fait mingi? Bololé sur la bololé, Nandima, c'est Makamango et ça aussi la tête. Il y a un certificat d'enregistrement. Au Romona, na esika moko certificat MISAT. Mais yozo le baké, yozo a sanctionné au niveau administratif. Maintenant, nous avons rarement que conservateur qui gagne à Zana Makala. Conservateur qui gagne, puisque Bango de Bazaouti a mon boulot dans le secteur. Likambo est allé un certificat d'enregistrement. Et ça parcours du combattant. À un certain moment, on a eu 150 dollars, livrer les logeurs, et juste à mon côté, métis à Sukoyo, et ça parcours du combattant. Monsieur le ministre, et l'on connaît tout ça dans le secteur. Bien, merci beaucoup. Tokoloka émission, effectivement, Tolo Belango. Mais, Mikolo Koya, je pense que nous allons faire des annonces par rapport à certificat d'enregistrement. Certificat d'enregistrement, dans le code Abisso, code foncier,
immobilier et régime de sûreté. Babi, c'est le seul titre de propriété dans ma Kamboitali Bandako. Donc, ce que vous allez dans livret des logeurs, il faut qu'il y ait une circonscription foncière pour baper ça yo certificat d'enregistrement. À la place, il y a livret des logeurs. Maintenant, non, ils allaient théorité. Maintenant, pour venir les alliés applicables. Baza mingi, bazali ko soit certificat à la place il y a livret de logeurs. Mais oyo zali ko lobelanga yo bi mais ce qui n'a que kuna. D'abord bako senga gambongo belé et puis bako banda ko tourner nga ridicule kende yakabo sala kuna Mon secrétaire, les lois étaient à Zobela. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ce que nous sommes en train de faire, d'abord, Ezali, par rapport à un certificat d'enregistrement, pour éviter Makambo et Olobi à Liboso, nous avons 2, 3 certificats. Yango Tobi, tout ça là, tout ça qu'on en français, c'est certificat d'enregistrement sécurisé. Sécurisé et kozala nini. Ça veut dire que net makambo papa mokonzo salaki ya ko changer ba et kozala souté. Ya mibale ba donner oyo. Siko ezala kanini. Soki to sa na bureau de omoni. Ba omona ka ta on a les kakana ba circonscription foncière. Ta la ba archive ndenge ezali. Ça veut dire que muto ya motema mabe. Amoni oyo dossier ya papa lemba lemba. Bon, naboto la yenda kona yewana. Ake alongoli 2 3 papiers na dossier na yo, abungisi ya yo dossier, ake ba falsifier biloko wa ale. Lokwa ba yo kanikuna aye basali certificat eza susu ya yote ekomi ya Eliezer. Makambo yango to silisa. C'est pourquoi nous sommes en train de parler siko ya informatisation pour donner ezala voilà. Monsieur le ministre na ba phare de o itonda na ba mpuko ba tomi na ba mpuko minene lokola ba nyau biloko wana mutu moko ya motema mabe excellence to court circuit ya musala ya mabe ba courir mabe ya snel to court circuit to biloko wana mbala moko epeli moto. Voilà. Depuis quand est mokolonini boko informatiser enfin secteur nabino quoi que toi tu y pas dans mais il y a tellement de questions. Oh les autres secteur na yo mais quand même na mokuse c'est tant na biso ekoki tanini sikoyo na ko inviter yo na inviter ceux qui semaine prochaine tokende na circonscription foncière ya Tchango parce que tu as lancé projet pilote kuna, n'est-ce pas? Au Komona, on est en train d'installer bah équipement informatique, tout ça, ça la formation, il y a bah agents et tout ça. Pour lobby tokobana, cause la soute que papa Léon, le quoi au Vandiwana, un jour au Kadis, ah bon, tikana kende kota la batu affaire foncière pour baper sanga certificat nandako nangayo. Toko sala neti recensement, toko leka balabala par balabala, ndako nandako. Formulaire ezaliwana pesa ba renseignement to poto lingi mutunyo so azala na certificat yanda kona ye certificat sécurisé yango na baki lisusu que na sengi et pas premier ministre que to fixer talo ya certificat pour ezala kate pourtant passeport na yo oyebi talo nango combien permis de conduire oyebi talo combien et ba document ebele mais certificat o ezali ko kolakisake ngainde kolo lopango oyo ezalaka na talo te. Donc mais tout ce temps-là, monsieur le ministre, pendant tout ce temps-là, comment on a fixé à 150, 100 non, mais justement, on a fixé imprimé. Et d'ailleurs, souvent, il n'y a pas un conservateur mingi imprimé contre les alités. Voilà, tout ça, les alibas problème, justement, il faut tout ça. Parce que c'est anormal que ba papier oyo bato baza nango posa ba papier ngo oyo
biso en tant que ministère des affaires foncières et ça n'a pas papier wana ndeto de la kambongo ya kopesa na budget na trésor public. Donc c'est inacceptable que au Kokenebo, non, nous n'avons pas les demandes de terre, non, nous n'avons pas les formulaires de certificats et tout ça. Donc ceux qui sont mais ne fait pas. Tu salis ba étude et sili, tu si tu tindi note et tikal muke ngai na collègue ya finance to ko signer arrêté pour na ko fixer tal le certificat, peut-être que ça la émission ya grande émission pour na ko yebisa bande nyonso voici ko banda lelo. Ok, pour avoir un certificat, ce qui est la machine, par exemple, que à $150. Bako sengayo, ba sengayo, 1 franc de plus te. Nyoso te tient à 4. Donc, mon côté, alors, banayo, ah non, géomètre, pour se déplacer, il faut payer $200. Non, pour notre somme, papier, nyoso wana. Merci, monsieur le ministre. De Eliezer, tu as pas de problème à Mukonzo. Juste une question, tu as développé, tu as abusé quand même, mais juste un problème à Mukonzo, sur le ça, question à Souka, on a bien posé la question, mon co. Ma question est aussi la télé. C'est aussi la télé, les gars, on a un ministre, oui, monsieur le ministre, on a bandi au développer ma cambouya au toilaki, au promettre une émission parce que bilo biso te reproche à bino. C'est tout bas candidat biso. Boulinga pour communiquer pour l'étranger que pour le Congo. Yango makamuna bino nyo surtout les kaka na français. Na parlement pour kende na français, na ba cabinet na français, to éviter ceux qui pour na nini. De deux, ba dossier sensible ya mboka na biso, bobenga ka ba média étranger que ba média oya biso. Pour na tokota epesa ka moi passe. Monsieur le ministre, bana kingabwa oyo ba kolanda yo na ngonga oyo. Ozali kopesa bango message nini ya suka pona oyetali dossier ya mokonzo parce que ba mitema likolo ba msusu bazalaki kozela parce que comment ki lokola jeu ya ping pong oyo alobi msusu akokota na habité soki même soki aux avocats jamais au koleka na média okekaka ko s'attaquer na ministre na yo ke ya teka kiboye comme si obali ko ça la jeu de ping pong na ministre na yomoko. Moi message asuka na bandeko oya kingabwa ba mama na biso o ba kolela mikolo nyonso na batata ya kingabwa. Merci beaucoup. Na kokiko yebisa na bandeko ya kingabwa, si longue que soit la nuit, hein, le jour finit toujours par apparaître. Il y a solo lobby mais likambwango e banda kala e tisiko yo kakaboy na yebisi bango bavanda kimia l'état zali l'état pe akotika bangote donc on lobby ba disposition nyonso vont être mises en place ba oyo batongi bandako e kobukama tokotika ba mama maraîchère ba continuer ko sala mosala na bango oyo basalaka oyo pe baleisa kabiso. Donc, bana kingabwa, baza na confiance na gouvernement na bango, Mikolo Koya, la force sera à la loi et on va rétablir l'ordre na site ya Kingabwa. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci de la patience au Zubana Koyambabiso, avec simplicité au Yambibiso. Chers téléspectateurs, qui vivra, verra. Ngana koma sceptique depuis ba zwanga bololé c'est mbala boni ya okota kana mapango de lo na zui na futu yezongite mais quand même monsieur le ministre pour un secteur wana nam to mona 90% 90% ya ba problème ezana Kinshasa wa eza problème à mapango. Il faut ça nini il faut tout le kataba moko to sala sacrifice kama nana kosi salikambo yo ya ba document ya ba escroquerie ya ba mafia ya ba trafic d'influence ba ministre bah généraux, bah donc nana aussi syndicamboana. Est-ce que on dit monsieur le ministre, bien sûr aux optimistes, est-ce que on dit que Mukolomogo makamane aussi là, voilà les dernières questions. Oui, je suis convaincu que Ekosila naturellement ezali ba comportement, ezali ba mentalité, ezali ba agissement. Donc ce n'est pas par un coup de bâton magique. Hein? Même Maréchal Azaki Kolobango, je ne suis pas magicien. Donc, les alités que
quelqu'un va se mettre debout un jour à lobby, allez, tant et s'il non. Mais, par la conjugaison des efforts, na yabiso batotozali na gouvernement, na ya population. Parce que par exemple, c'est la population qui dénonce. Parce que très souvent, malheureusement, on se laisse faire. Non, c'est nous tous ensemble qui devons lutter contre le comportement, la mentalité et tout ça, et avec la sanction. Parce que ce qu'on nous reproche le plus, c'est l'absence, c'est l'impunité. Lobby, sanction, un conservateur à Saliboy, allez, non seulement suspension, mais à la justice, et puis Makala. Dans la Deuxième République, on ravissait même les biens, non? Bakangio et tout ça, Babotelio Biloko et tout ça. Parce que ce qui ndekolize la lobia batonda kama pango te mokolo toko banda ko boto la ba mapango ngo parce que ozwa ki ngo na ndenge ya mabe to reconnaître aux alliés agents affaires foncières batindio na circonscription foncière ok kuna ko sala ko bimisa bobulu ko zwa ba mapango non reprise d'office et tout ça mokolo toko yebango to tieyo suspension administrative, même la justice. Il faut que peut-être la mesure aux alakiwana. Na badra konyoso ozwaki na ya lukuta wana le toboto le topesi l'État. Ces jours-là, les gens vont commencer à avoir peur. Et donc aussi là, mais ce n'est pas par un coup de bâton magique, c'est la conjugaison des efforts. La sanction aussi doit être là parce que quand on a la sanction, elle est positive et négative. N'est-ce pas? Au sali malamu, bah bâtisseur grave, bah récompenser yo. Au sali mabé, pourquoi bah punir yo? Donc, sanction paix, il faut ça. Monsieur le ministre, merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Dans la émission très intéressante, parce que vous avez des questions, pensez BD et Tikali, Maya si ça plus de temps, les contributions. Professeur Bouinga, na simplicité n'a yambi biso. Paix promesse, paix engagement devant la population et surtout il y a Kingabois, Bogoye Baké, Mikanda, il y a Premier ministre Matata Pogno, Azako signé, Nayemoko, professeur Bwinga, Azako signé, Naba Konzignon, Soba Komeli Bango, Ezali, papier duplicateur, il y a Okangilango, Mikatete. Tokota la pénation il y a Solo qui vivra, verra. Merci de nous avoir accueillis. Bonsoir chez vous. Sont la lumière des ouvriers et des paysans. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste. Allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la.